nanga ilikoba eloko eumela eloko nini eumela na konzoazeli te eloko eumela na yebita azalaki kobala te kobala te eloko eumela bapesa te baloko sete na kase 666 etelemi ye nekozala mayele 666 ekoti na mbongo bato bazali kolala mame maloba masiya ezali kokokisa mandeko maloba masiya ezali kokokisa mandeko otala beglize omona makambo na yo ndeko na banzelo komona makambo na yo ndeko na bopitalo komona makambo na yo ndeko na babaro komona makambo na yo ndeko na bafete komona makambo na yo ndeko tokosuka wapi mamile tokosuka wapi 666 etelemi ye nekozala mayele 666 ekoti na mboka bato bazali kolala maloba masiya ezali kokokisa mandeko maloba masiya ezali kokokisa mandeko eza bongo ngai moko la reine Nzinga na photo Flo de Berlin à quel ouvert Corazon Aberta eza bongo émission na biso ya kitoko eza bongo émission na biso ekosepesa bino kuna tozoloba nyonso toyobila kaka mpona bafamille donc nyonso kaka tozoloba bakuna mpona kaka kotia ba implice na bandako na biso posa rater chaque dimanche désormais la reine Nzinga et Photoflore Vision bazali mpona bino na émission kitoko à cœur ouvert Corazon Aberta chaque dimanche tolobelaka bafamille mpona kobongisa mabota na biso. Merci. Bozangate. Merci, merci. Merci mingi na ndenge bozala na biso na surtout na patience oyo ezalaki nzembo ya papa na biso Filo Mopepe tozali kocontinue toujours na bakombo na biso na reine. Oui, eza mosusu na kobanda na kombo ya Kaluseviko eza ke boseka te Kaluseviko boseka te siko boseka te sikoyo bon toyebi nga bafamille na biso ezalaki mingi na basituation mosusu nayebi te na erreur nini asalaki oyo akola badingaki boseka nga te peut-être beta mosusu azali na zemi alataki maske azobota pe te bato azoseka ye kabotaka te te mokolo mosusu aboti pe akamwisi bato abi boseka nga te bato biloko moko abongobongo mais Kaluseviko elakisi boseka te mosusu tokoloba ke défaut to maladi to nini bon yebaka ke non boseka te makambo ezalaki mingi eza basignification moko ebele yango na ete apesaka amona kombo Kaluseviko nango elandi toza bongo na luzolo lwa nzambe elingi koloba lokola volonté ya nzambe luzolo lwa nzambe donc voilà luzolo lwa nzambe mais asko bato bakata monaka kombo luzolo oui luzolo mosusu mpe manzambe mosusu kombo nakati manzambe mais zala fier na kombo na yo ntango babiki luzolo lwa nzambe elakisi ke non volonté ya nzambe donc likambo nyonso koyela biso totika kaka volonté ya nzambe esala
moi qui va comprendre ça ba signification ça peut na signification ça ba signification nango ya wana bino ba tozolanda biso ba kombo oyo penza eza ngomba osepela ndeka shakika kombo total déjà total et kombo na pesa moto na kombo ya Kongo eza bon moto ya ça ok oui toza suna mususu hawa longo elinkolo ba libala longo ouais libala siko pourquoi ko pesa mwana kombo ya longo famille zobala famille balaka longo bon peut-être batuba bon ezaka passe pour na ko côté explication là bon pour la qualité mais il a expliqué libala donc il a expliqué ko pa yebia commencer wana pourquoi ma pesi mwana kombo ya libala oui la kisi libala donc voilà mususu ezali Diamatondo merci ya mingi donc awa sikoyo ma pesi mwana kombo Diamatondo merci ya mingi eza ko pa wana ya moto merci na mususu tutondele ya kasi merci ya mingi na citation ni ya malamu Diamatondo merci parce que merci na ndenge malamu merci pe na ndenge mabe ba ba yebi pourquoi ba pesa ikombo oyo mutazala ki c'est pas ça pas ba signification ba kombo c'est ba kombo ba yebi ba kombo oyo ezala ko pesa mais lo nini Diamatondo et niko ba keno merci ya mingi oui tokesu na kombo oyo ilande eza bongo ya zayadio ya zayadio nkoloba ke na yeba ya zayadio ezalo kwa lobazadio ya zayadio bola dalaré bande kuna ba kombo mususu ekangaka peme bolingisa pesa donc na yebango donc awa siko balba ke no na yebango wow na circonstance nini na yebango donc tikali ko la point d'interrogation mais belikamo boye salamaka tango moko boye mais bango bayebango déjà bayebaka no sala bayebaka likambo oyo ezoleka wana ekosukila boye ezake na yebaka yango donc na yebango ba pesa un peu kombo yango bango bien vraiment ndeka bozolanda ka wana tokesisuna kinanga oui kinanga sikoyo elinkolo bala lingala eloko eumela oui kinanga donc kinanga la siko umela donc ki ezalo kola o nazana ngo donc eloko donc kinanga elinkolo ba eloko eumela siko eloko nini eumela tangu mosa na kozwa zemite zeme ko umela na hivi azala ko bala te donc eloko eumela bapesa ekomba ndoko seke na quartier to azali kobota te biloko moko ya bongo to vraiment bon na mokuse kinanga donc eloko eumela siko mosusu elandi ya kombo ya nani ntuma wana papa filo mpepe papa filo expliquez nous ça elobi nini bon eyingoloba ke okotinda nani sikobana bazebele bango nyonso olingaka bango mbula ezobeta siko okotinda nani o nzela mpe ezalaka mabe pete wakati oyebi te danger ne ekozala okotinda siko nani siko mpo na ngai sikoyo selo ngai nde nakanisi mwasi azalaki na zemi mobali akimi na ye akena yeso akeo bimbo ebika mibali nde bazala bango nyonso te me na oloba kaka mobali akena ye siko mwasi atikali na zemi na ye donc susi alingaki esomba mwa eloko moko bie manga bie akesomba biloko ya basa zemba ndiaka be mabele azomona siko moto atinda te siko ye moko na pasi wana akendaka siko ntango ayi kobota mwana apesi kaka kombo oyo nani toma selonga pona za mama na kanisi bongo donc ouais ozala raison parce que ana mona moto kotinda te parce que ba mama la sola moko bakola ki pe na mwa difficulté bazalaki bato makasi azana zemi akenda ka bilanga akenda mai na ba kilometre belé amaka bakoni na mutu biloko ya mutu ayena mona mboka atuti fufu alambi apesi papa
asali makambo na sokoni pe na bana mususu menazemi emsona na sungite lisungezate donc pona ngata musu papa za libe papa mo za ki petit bi papa mo za ki petit na papa za ka petit bunde ndike moi c'est le dingia za zemi kusuna bazali bazali to kotika na moi lisolo muke bazali beta musu papa mo za ki petit moi so tinda ke som la mabele bi mo boyi basa zemi basa mabele papa aboyi ko kindi ko kenda dindami mama sikuna susi wana potokolo bakate mobala kei no papa kwa zaki ne wana na aiteti so papa boyi ko kende mama sikwa monike atali papa boyi ko somble loka komela bien mabele mama ke ka ye moko ta kei so tanga ko bota siko papa linga pesa ko mama lobi no kombo na opesa mona ni to poete eza la signification François ya mwaki eza pe ligne pe kozala mais oya yebi susu to akongo comprendre likambo yango akozanga pete ko tindela biso message oyo tuto senga na bakongo nyonso pena bayebi pena babiloko ebele ba histoire ya bakongo na biso nyonso vraiment bozanga te bo critiquer biso bopesa biso vraiment chance yango ya koyeba biloko oyo po bana biso mingi vraiment bayebi yango te tozwaka bakombo mingi baofutuka ta baolanda émission oyo po eza na ebele ezebele ndeti moko lisusu na kati yo maloba moke ndeti nsalambi eza kotikala mabe donc nsalambi siko mwana siko bapesi okombo ya salambi bien nsalambi po salambi wana ezaka s ya pamba fotana n nsalambi eza siko kotikala mabe siko yo bapesi okombo oyo kotikala mabe siko ntango yo ozwi kombo ya nsalambi oyebi signification nango te siko ntango oya kocomprendre signification nango bayebisi oke oyebi ke kombo bapesi okombo ya nsalambi eza kotikala mabe siko soki na vi na yo oza na yo malamu oza na bana na yo oza na yo bien siko olongola kombo yango olongola te bon siko ya neti ya sala zako sala en tout cas bakombe bano yaka ke donc yo la ka ba usura komba pesa komba mona katala mukuse sala donc eza pena na ba biloko belé donc il est sur la production mabe donc mais toujours continuer toujours to senga toujours soutien bate belé si ba promettre biso déjà que ba wotinda pe belé ba te ba timba ba pesi déjà référence ba wotinda pe belé ba pesi déjà la promesse to zela mo biso dans le tema mama puto ye ba belé ne kala renze kalinga ba siko ya sina moko wana pe yo moko bien ya manzungu wana ye moko eza lokola manzunga eza lokola zungere batoyo manzunga donc muto alukaka azali donc un grand commerçant donc ye pena litaka pona kokende partout pona kosunga donc ye pena aza pena donc atie pena ne zungere on na zuya ba wana zungere donc voilà la signification ya manzunga donc la si kandongero te donc avant ça appelle kandongero commerçant au pena zotambo na mboka koluka koteka eloko na ya afin que aiba pe kozwa quelque chose donc voilà vraiment c'est mon abiso za pena c'est mon abino quand on a pensé mo sepela na bakombo oyo ndika tolobi ke tosuki apona lelo mais avant tout que na suka la reine eza bakombo ya bakombo moko eyebana na bafamille ebandaka na baka bakombo bafamille pena minene puna siko pourquoi bakombo eza bafamille minene na oyebisa siko pourquoi période mosusu tomoni pena bayebi ke no mutu nyonso atraité document na baprovince oyo auta to na bamunicipie to bacollectivité auta siko yo okoli na bamboka mosusu okoli par exemple na capitale siko po zonga na fa bakotuna yo mboka nini bakotuna yo baréférence bakoko na yo bakombo ya bakoko na yo na baréférence siko ntango kopesa kaka kombo par exemple na yo kino famille Kizinga ngala za famille Kizinga omona mbala moko soba to chef coutumier ayeli mbala moko famille Kizinga sika nini evandaka aza pena mwana donc so otangi kaka kombo Kinzinga bayebi otangi Kinzamba bayebi Kimpanzu bayebi Kingonde
Kingonde bayebi. Kinkende bayebi. Nini susu? Kikumba. Donc na kivindu. Na kisanga. Donc isoko tangi bakombo oyo na ok par exemple na ko pesa exemple kaka ya wish ok na ba province na kata ba village otangi pena eloko oyo kombo mbala moko ba oyeba yo esikali no buta okomona mutu musuba tawaka aya opesi kaka référence oyo mona ba yambiyo ne sengo peut-être famille wana moko esungaka bako ebele na ba difficulté na mboka tamba zalaki bitaka popesi kaka mbala yo mwana boy bien que c'est qu'on les calme même 3 générations cause à un exemple na ba ajolo ba ba biso ba ato komi na ngo mona dem surtout mwana banga to ngabo na kena biki no nazali pena keno ya na tangi neti na ke pena na bamboka na tangi pena kombo oyo ya famille ko la biki no ga famille kinzinga to kaka soba to chef kutina oyo kaka yo mwana famille kinzinga ba oyeba déjà mwana ba peso kiti ba yambio na ndenge griffe to lo ndenge selon ndenge famille oyo esalaka bolamu na bango na famille oyo mona donc bakana donc sikoyo yo po tuni motuna te pourquoi tolobaki balobi ke bafamille oyo eyebana mingi na wili pourquoi tokoluka totuna avant Maria papa Garcia papa Sabi ema dodo bino tu ozali tokuna nyonso oyo bisabiso pourquoi bakombo oyo ezalaki kaka na bakombo na lettre kapa na portugais to na lettre kapa pe na lettre K na français boye bisabiso et pourquoi ezalaki bakombo eza bakombo ba famille ya minene na kati ya bakongo to na kati ya wish yango tokosala prochainement tokokende kotrouver bango oyebi ke famille Kimbango pe bien Kinzinga donc bakombo nyonso do Kimbango famille Kimbango baza famille Kinzinga ndeko ozomona nga papa na nga aza famille Kimbango ozomona famille Kinzinga biso ba famille Kinzinga donc yamoni ke ba ka donc secret na lettre kapa na yo mwana ozolanda biso soko landika ke no lettre no sokoza na bakombo e ba ka na ba i donc bandika ki donc keba oza na famille ya munene ko ba négligeaka te oza pena mutu munene bakinanga ozoyokanaki ba ki donc bakombo ya bafamille oyo pena ya minene eyebanaki na bamboka na biso mpona lelo namoni tokosuka awa na biso ozala likama obakisa mpona balandi na biso azolanda biso mingi mpona kaka bato nyonso bino nyonso olanda biso bakombo oyo tolobi ya bafamille oyo ya minene oyo nyonso alandi biso akomela biso kaka akomela biso mais soki bokomi te biso mo tozoya bino explication mpo tosala ya suivre to tokosangisa yango te soki tosangisi yango na oyo tolobi ya bakombo ekoleka molai yango wana tozokata yango kaka tozokata tokati yango po ete olanda biso na semaine prochaine tokozanga mpe kotiela bino so émission to bokosepela na yango merci mingi baozalanda biso kade tolobaki na bino keno à cœur ouvert coração aberta émission oyo ezali mpona efongola bino makambo oyo bino boyebaki te oyo mpe biso oyebaki te mpo tozali kozwa yango selon basource tokokende vraimen na baprovince na bamboka na biso toyeba pourquoi ndenge nini coutume na biso ezalaki kosala surtout na biso oyo tozwali kovanda na poto toyei kokola na poto toyebaki pena te lolenge nini ya mboka na mikolo ya mutu moso alobaki na ngava tokenda suka alobi keno loleki ni mabala ezali kosalama à l'époque comment nos parents bazali kopona mwasi ava babala mama bazali kopona ndenge nini bazali koya ndenge nini kuna pe batini ninga déjà vidéo kasi ezalaki bien nde bandai kopona basi omoni sikoyo na kala sikoyo bapapa bandango bala teke ndenge eza sikoyo komoni mwasi na nzela yo moko luli ye boyeboye non bandango olinga yango te po ete soki yo moko olingi mwasi oya obala mwasi moko oya komoniso makambo yango bandango osengaka bandango opona bapapa na biso basi donc ezali mpe bien na moyeba pourquoi nango ya lelo esalamaka so te ekomi lelo biso okomi kosala bashwa na biso tandis qu'à l'époque, les parents allaient ça c'est leur famille, les allaient ça mais toujours déjà réponse parce que vidéo c'est relancé dans mes collègues votre que la thème au pays bazali va faire cette explication pour bazali une expérience vraiment il y a makambo. N'a dit que non peut-être que à niveau na mais
Ils sont pour contribuer. Vous avez vraiment bien venu comme ça la chose bien. Makamaboyende, il y a beaucoup de FK Vision TV, vous s'abonnez dans la Reine Zinga TV. Pena bamini donga la TV. Voilà, vous avez ma collaboration, ma collaborateur, ma collaboratrice, na biso, na musala auto zali ko sala. Pena Mimi Selunga TV. Mimi Selunga TV. Et ce que vous allez voter, tozaka toujours ensemble. Vraiment, toujours pour se porter soutien makasi na musala auto zali moko na moninga. Tika encore na biso ayeba ko batela bino to kote na balasima na ba critique na bino bo sala biso to sala les apese momingi pona biso ba mote na ba fine ngayo na ina bakseso eloko moko na ba nyonso bazolanda biso bo moni ke biso to tangi ba kombo ya ba famille eza na kote musuta muso bo moni ke tolobi malamu te beta muso e tuti bino na kati ba so musuto soli awa ba musuta muso e sali bino pasi e sepesi bino te to zabatu pomino ko bozo mo atoloba ebeta apeli bako mutu ne balobaka mutu azaka ka mutu so moni ke sika to bana pe malamu mingi te bandi bona ngo beta libaku komaka na sewana ekoza malamu mi yanto lobaka ba critique eza malamu critique to lingango malamu kondima pe mutu eza bien mais mutu be faye baka pe esika ni nazo sala malamu esika ni tazo sala mabe yango na pona boy to sukisi boye bon. Comment ça a été, hein? Tu remercier Mounene, et si tu as vu, tu as bibliothèque na Bishaki Congo. Ah, Makaya, maman Makaya. Eh, il y a une chose. Tu peux s'expliquer à Makaya, il y a Makaya tout de suite. Makaya est à Biloko. Ah, Makaya est à Biloko. Bibliothèque de Biloko. Tokolobilango lisusu. Omoni bakombo oyo esukite. Bakombo tokolo bateke tosali fin. Non, fin te. Totiaka neti à suivre. Bakombo ekoya lisusu ebele. Po eza na bato mingi babengi nga, eza na bato mingi babengi FKM Vision TV Protocol de Berlin babengi ye. Bon, eza nkaka ke tokutana pour tous ces belés, la signification surtout na kombo na yo kito yo kite to ya balasima ko zo pena référence ya kombo na yo ba kombo ze belé mama makaya ozala motema oza pena motema merci mingi professeur na biso bibliothèque na biso c'est ko kundula vraiment ba biloko belé. Donc, tozoyekola belinga pe na yebaki te bakombo mosusu ezali basignification na yango nga pe na yebaki te mais à partir ya mama makaya ye nde mpena moto azozongisa biso na mboka donc biso ntango nyonso tolobelaka makambo ya banini baconseil mais conseil mpe ezalaka bien base pena nde ezali pena oyo omoni oyo nde omoni bana biso bazobotama awa bango bayebi kaka nakema yoka nasali boye nazongisi boye kombo nanga kingani kombo nanga boye bayebi te bakoko na biso epai penza bakoko bazali penza nini oyo ebombamaka wana bana biso bayebi yango te siko yango susi na biso ndenge tovandi boye susi na biso tolamusa nyonso wana tolamusa yango ndenge bomona mbula soki ebeti ndenge mabele bimaka wana biso pe susi na biso tokende olamusa oyo nyonso wana mpenza ebombama tolamusa yango yango bandeko na nga bino nyonso boolanda biso bokoza desi te do bopesa biso kaka bacourage ebele bachance nde tozoleka liboso na biso liboso na bino toza bamama botalaka biso te botala mosala tozosala toza mpe na posa basoutien na bino neti makambo oyo mpena oyo tozolobela ya bamboka wana mpena mpo tozongi na mboka na minute tozongi mpena na mboka soko masolo oyo eza malamu mpe mpo elobamaka mingi te elobamaka mingi te ntango bomoni biso mpe toye liboso na bino tozolobela makambo oyo antuka bobeta biso mpe atama maboko te bobeta maboko mpe esalaka tocontinue toujours na yo puisque oza mpena conseillere na biso ya makasi na mosala tosala umela mingi na biso tokeba mpena kosala mosala vraiment ya yango mpo ndenge nde tosukisi kote ya bakomba bafamille oyo komba bafamille donc tokoexplika mo bien bozanga te émission oyo ekoya ntango bomonaka batelefone na bino esalemaka elingi
boye baki yango côté elinge bana donc to bani so bakombo oyo bakaka donc to lingi to banda ko talisa bino ke no bakombo oyo ba famille ya bakombo ya minene oyo yebana vraiment toko chala ko na oui na profisa duzaye to bengi mbanza ba kombo pena ya respect so ke kombo ya kinzinga ne donc kinzinga do yeba ki famille munene na kati ya ngola kinzamba donc kimpanzu kinkonde kikenge kinkumba kivundu na kisanga eza ba famille minene siko to kolinga to yeba pourquoi ba kiba les kapa na ba pourquoi ba benga ba famille ya minene même muto azali kwa opesa biso référence oyo bokolanda na thème na so prochain pour les moments to pona lelo to suksi awa to pisino ka mbote asokola ba fani so nyonso bo s'abonner mito lingi dino mingi na musala oyo ba mbote ka bino nyonso pona lelo to kotanga ba kombote to pesa ka ba mbote mingi sponsor spécial sponsor officiel Teresa Makela Mami, ngera bega ke mami. Donc mami c'est ma maman mais oui. Mais ngape maman na nga. Non. Alinga potolanga Teresa, maman na Vanessa, yenda sugbo émission pene salami. Grâce à maman na Vanessa. Peli sous sponsor officiel. Ya la reine Zinga. Yemoko. Alpha Mies. Na Bordeaux incontournable na kati ya Bordeaux bana Bordeaux sont montés mingi donc bangole ba osimba keno Alpha Mies za osimba la reine Zinga peut-être Teresa osala ke l'émission ya FKM Vision TV et que les liboso donc c'est yene pina za sponsor spécial sponsor principal de sikozali pour na kosunga biso toza pena après toza rapete ko tona posa soutien ezate ke ndenge Alpha Mies azali Teresa Makela mama na Vanessa azali non, toza na posa ya bato bango pena ba supporter ba sindini pena ke no ba sacrifier temps na bango muke na bango pour apesa surtout bana ko tenir na l'émission oyo et c'est que nous ozali na numéro de contact na biso boza na pété to ko sepela mingi pe to ko ba fleur to ko sana et phrasi na kata posta na mama utilier atonga Maman, tu as moi dans une robe. Donc il faut la mère couturière na kati ya pele ba mama nyonso ba lingi ke no bilamba la nyo. Dona zimu tona lo tongela na bo. Pena bilamba, ozu pena muto tongela yo. Pe lisusu Marie France Mbonda. OK. Mbote mama Marie France. Ouais, tu peux simbote donc il y a tout nyonso. Na kati ya Paris na bosani te wana elingolu mbote na pesi Ismaël mwana mwadi na kati ya Paris mbote et puis na pesi mwasi na ye lisusu mbote na kombo ya na kobenga kaye bambote pa bozali Manelise Ndombele yo ebikaka ebikaka mbote na yo mama mokonzi Christine Yowa vraiment photo flore amatela kayo abetela ko pena tolo pe lisusu yanga ya Pasteur Florindo Pasteur Florindo fils de Dieu moponi ko yesu ko pasteur tika biso kana posa boye Pasteur Florindo fils de Dieu Nicoletta Mapasa bambote na yo pa yozali bino nyonso ka bolinga la reine Zinga za pona bino ezali kopanza keba mopepe mabe ezali koboma keba ata osambelaka te sika mabe emamemame emambumambwe emamemame emambumabwiki
makambo ebimi. Désormais, bozanga te na émission na biso ya sika eza bongo ngai moko la reine Nzinga na photo Flo de Berlin à cœur ouvert. Corazon aberta eza bongo émission na biso ya kitoko eza bongo émission na biso ekosepesa bino mpona tozoloba nyonso toyobila kaka mpona bafamille donc nyonso kaka tozoloba bakuna mpona kaka kotia baimplice na bandako na biso bozanga te chaque dimanche désormais la reine Nzinga et Photo Flo Vision bazali mpona bino na émission kitoko à cœur ouvert Corazon aberta chaque dimanche tolobelaka bafamille mpona kobongisa mabota na biso. Merci. Merci.